Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya, Ngouya, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Hein? Aïe. Ok, bonjour chers internautes, bonjour là où vous êtes partout dans le monde entier en train de suivre votre émission Star à l'horizon, une émission de chronique musicale qui vous permet de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes dans cette émission. Dans cette émission de Mati Kasongo, on va recevoir le monsieur, le musicien, on appelle Coach. Coach, on va essayer de parler avec lui, Toro Solo là. But, il y a biso but, il y a mouvement but, il y a maramutulelo, tout le monde a un instrument, et ça quelque chose grave à l'époque, mais le comment instrument, comment on a un mouvement tout quoi. Mais pourquoi le leader mususu ba koko somme instrumenté? Maman a boyé leader mon boyé nenga ba jara somme mon instrument. Mais ba o ba yeba na otoye bibiso na ba combo. Ba mususu ba na ba instrumenté. Donc les loto solana Congo Musique. Dans le groupe, les comme on Congo Musique, Torobeta Lisolo na coach, oye aza responsable en Kinshasa, oye azo remplacé. Moninga na moko aza libanda, Orly Malou. Je te salue là où tu es depuis quelque part. Na pesi mbote place aux alliés Orly Malou. Dans cette émission, Toro Solo là. Big dédicace à celui qu'on appelle Picho Pacha Sotalikon qu'on en Norvège, Laetitia Kouya, la mère des opprimés, Esther Malonda, maman sociale, Bino Tsubolinga Mati Kasongo, la petite Binombote bébé Kimberly, des Jussi Londres. Je vous salue là où vous êtes. Lionel, derrière cette caméra, mais comme d'habitude, Léon a roté le matin Lionel. N'habitez ce token, cela veut dire que Baolia, Baomela. Bao sepe la na sima nango ba remercier Nzambe tala ndenge bali mutu angande babosana mukila bazulu fotika na bon Picho Pacha Sotali Konko en Norvège Lionel total samo kilver kasango lukende non aïe retour sur ce plateau on va essayer de parler to solana coach par rapport à Marambo Belé Yandoule par rapport les lopendou lango comme lango Bonjour, bonsoir. Bonjour, Mati Kasongo. En direct de Kinshasa, c'est bien moi, coach Nixon, à Congo Musique, représentant valable et puis correct. Oui, moi, le bara Orny Malou, rien à dire, il n'y a pas match. Donc, mon star qui n'a pas sa moto, n'a président Orny Malou, un bon tonton, Mobile Nzela Minou. Mobile ya Mama Yolande, on a biso bien en orchestre Mama 100 ans. Donc rien à dire. Donc Mama Bombe la biso mokonzi na biso na Londres. Na pesi ba tutu mbote ba otalanga. Et puis na yo Mati Kasongo po ndimo ya na Congo Musique et puis c'est bon. Moni biso to lobara ba génération na biso photo Chana Kalibaya libanga poto kendara liboso un jour on ne sait pas tu habiter lobini aux ala mozaka leader. Au commissaire, comme Cambon de Noir leader, comme Cambayo, on a vu qu'il y a un mouvement depuis longtemps. Mati Kasongo, Babi, ils atteignent Orny Malou, en voie commerciale, et puis en a vision très vaste. Et on monite tous en un bateau et à Noé, tout Kende quoi. On comprendrait après, qu'au Cambayo a un problème, que vous appelez l'orchestre, c'est un problème. Tout ça en orchestre, tout ça en orchestre, tout ça là mais la minute soyo naza oui moi le chef du gouvernement non ça me salait pas permis na Orny Malou naza très à l'aise baya baza à l'aise donc mingi Congo Musique ya Orny Malou c'est un peu ça mingi Congo Musique le musique déjà moi pas si le musique comment Marambo Belé ba guabani na mon instrument
cause un instrument pe ngolo bala ngolo teke boy bobeta musique ana moni boy musique yango bino boy ngabo betela biso kande to mona ka bato ba okota wana ba musubala ba succès ba musuma ba succès te bino boy okota na ba carré wana ngala sa musique siko les pommes mes amis Orni Malou a muto yoke alingi boulot moi trop alingi moi boulot moi trop preuve ane moni clip na biso sur le canal TV ba comprendre des niveaux ya musique ya Congo musique peu donc toko sala loko la bangote toko za un esprit ya numéro 1 na biso ya Orni Malou ya moni sobso toyemba au monde a quelque chose différence ya maman na biso to sala par rapport ya numéro 1 na biso Orni Malou na banzembo ya sanango. Donc je suis sûr que ça là vraiment ndenge mona bangote. Un abino abeta mouvement nini. Orli Malou abeta mouvement nini. Na olobano lo mo boere to na Congo yango. Erreur télé comment oui toyebi bato ba dans les néants oui dans les néants na basuka pe dans les néants mais bato ba uta moi quelque part ba yebo ba zo appelle moi makambo ko yana parcours po yo mo pe na utuna. Yana parcours ye mona na uti wapi. Abeti nena ba quartier ndezala kaka akemikili puis asa mamna mais mingi photo longo l'esprit oyo ya moni ba bundisa batu mingi na ba TV mona ba bundisa batu musuna ba TV par rapport ya biloko outi wapi les important thématique songo les important za musala ya mutu eza nini on des important boulot est-ce que azo sala vraiment musala ndenge zo senga des important mamba tu na batu est-ce que 20 sona beta na orchestre nani pour la 20 sone to papa chéri abeta na wengeti kasi ya bangot abeta na orchestre mutu te bangot ota na orchestre va venir rien tanga kombo ya orchestre 20 na uta na ebite ata bon ma ki kwiti kuna nda beta kuna ni malu pa sali bongo siko biso to komo lukande po sala succès faut tana na maison mère osali ba vocal lo ba mise muso bana ba vocal na Kinshasa ba sela ngo ba succès omoni do diembeli 20 osali succès après yo bimino danger comme si on va promo ba mise déjà to loba ya ke ba mise mo ba bundara te ba ni na bike ba to bunda eza emani auti poto mission fallait naître si eleza ya ferry ba bundaki na RTG so yeli suswa ezate ba mission moko boya sali vocal asali succès po ye bana banoza promo bato ba bima liboso na Orni Malou yozo kokate ko bima te Orni Malou puissance matika songoza wa tsana Congo musique Orni Malou a puissance c'est un instrument na moni na nga instrument donc musique c'est koza convaincu te na sima na nga rien na moni instrument na yoki te to yoka biso na bango nga yo ndimisa nga bote to yoka na bango to yoka tant to yoka nde to comprendre mais mingi ngana oloba Orni Malou a makambo un bon tonton voix commerciale rien à dire ayimba déjà nini mokolo nini oya go balanga kwetenga yawa moteme selembi paninga nyoso na balegi oyo balaninga na sima nasili kobala kanganga moto nazotika na sima awabeleja naboteli obana merci wala ntembonaye Otunit, Orni Malou na interpréter l'idée. Côté leader. Tout le monde est bima déjà tout ça kaka. Bimité ça bloc on a bimité. Ezo tozo lamba lamba. Voilà, eza biloko tozo lamba lamba. Mais na monde aller le Kinshasa, ndé na to loba musique eza vaste. OK na ngana ba côté mo bonga na vanda ki vraiment uniquement les loto moni batu babimi, ba ça ba succès ba inosbi banani tout. Musique na biso esengaka moi eloko wana batu bayo kango batu babina yango o l'équipe batu babite coach bango ndem tabeta ko l'équipe ba yebeza to suka kana mombele awa ba oza sûr na makambo sala Matika Songo na animateur moi le plus suspect comme on est toko balango na chikata malangwa na yebi ke place ngo ke na ngo ke na ba musique à facilité. Musique à facilité. Que non musique à facilité. Ok, nous que la musique à facilité, nous tina bonga etoko. Musique à facilité, nous tina bonga etoko. Etoko na tango tinda, yozo lukile ba problème mais pas batuto nini. Pourtant yobi oza na animateur moi makasi. Ba côté musupe ba animateur makasi bali ba binsa biso to binara. Netina na minute.
na minute na obinisa na minute bimsi disquette nano bimsi disquette comme déjà boy ezake kabuya akimi na minute mtu ana charge na animation na kishasa eze toko bora nini toko kasi na yo tuni yo na kona to ba 3 jours bazali ba jantamisi to longola bango ba niveau ya itoko te banani susu ba seda kapo ba baze belé babitango fort baze belé wana eza fabrication locale wana ba meba kombo tanga eza ba fabrication locale et to quoi za fabrication internationale komi nanu kuto betite mobandi déjà karabo coltan et to quoi za coltan il faut ba guerre za na mboka po bazwa yango et to quoi za le rôle aza roi kobat il faut ba kufa na este po ba bazwa yango ça va le quoi ya lobi boye ngapela okoka boye te na yo kana vo etoko ngazapi etoko ngazapi dans to yo kaina Lionel le bon auto sentir awa ne sika bazola la 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 lokola fufu na nzungwa ekatelide kotombola bino adimo katamo bilisa bango bazoboyando bozodo bisa tandiko tokenaba bozoye bozo na babia malili bozo na bwana mungwele bozo na bwana chesa oye botika kobeta na bozo oye botika kobeta na bozo est-ce que Bazali voilà Orly Malou na sentir et toko mais criez bien criez bien mais on dit à zo pomper formaté criez bien voilà général et toko général et toko moi ce que la musique a facilité voilà la musique a facilité para oh petit ba le bien na kisha ba mo ankele ba yaya ba mo ankele ba vie musique a facilité a facilité za landeni parce que musique ba to comme moto tanga wana utangi ba kombo mumbo wana mwana tanga ba kombo ba yo mo ba kombo ta la musique a facilité oh ya taka ba musique ba ordinateur musique ba fali ya ba fali te ba musique ba ordinateur musique ba inosbi ba robinho ba musique ba ordinateur robinho ba musique ba ordinateur nga émission na moni to sango bien te Lionel to sango bien te vraiment pom nous anini musique ya ordinateur yango sko etoko tema za général ya ba animateur ponde kabuya kimi muto atika na charge po to animateur mo za kabuya siko na minute muto azu charge na Congo eze toko ndala la bazali te etoko aina ba plan lokola ana ba plan moboye bon moi ba aloba oluka libala okomi kokima azo conseiller bato mutu muso ana krita mbaka bêtise bandi ti suka etoko ko yesu so peso sous deuxième bord Arobet en tout cas sincèrement on a yaki na ora écrit en tout cas c'est bon il y a etoko à rappeler et puis nzembo na linga ngominga bo dans la linga ngominga bo zo etoko azar mouvement oyo en tout cas moi je dirais ceci na bande konyo so bota la biso et le réunion se banda na 0 pour comme on a 1 2 3 4 5 donc de toi awa to yé pour na takiner te mena yé pour na ko chai poids to bimisa tout l'exabat de quoi baza capable de salam bon. Dans cette émission vous aurez besoin nzembo moko na générique en tout cas na senga na itoko abwa kabakri wana place batu baza
soko yibi to koyeba ko yibi lokwa yo sala ke loko to vanda na yo zelaka bato babwaki yo yibi voilà tokozonga na bino kala mingi te studio makambutu préparation jandeni te studio ezokende siko malamu ya orchestre oza ke toza ba international na biki ba fabrication locale na ba fabrication internationale neti nga na abona komi coach Nixon international par-ci par-là migolo ba benga papa Onatra donc na suite papa Onatra poani kasi papa Onatra na fonction likolo donc idée eza ke studio ali to sala awa na poto donc ba mamu msupe sili déjà tozo lancer to na clip mombo to lancer déjà ba sonne la ngotende clip yana valeur orange comprendre clip yana valeur orange donc ya mati clip wana soko legisa ngo et au sala bien tant au legisa clip ne pas comprendre na so to longoli mawa ve faire rigola ve faire kanisa ke ndenda zana soki ya dae muta o soutenir voix na e azate total bo orni malwa aza représentant valable ya faire rigola mbalo wa faire so bisayo chetani gola papa Mathias donc na bisayo lala no pongi donc ndoza wana ko força tout le monde ba bitumbo bunana orni malwa ya le 25 donc comme ça kitoko représentant na e donc baza ki orli malwa so boule bino le roi des imbosi dans ayarabo arane na poto mayazu mouvement qui na ba mikili yango yo sekini mam na loba to yo mamba poto nde sali o bien quoi ozonga soki nazonga ro yo yeli poto ah rien tu boki wana donc et ba idée na ya orli malwa pe bongo idée ke ndeni te Congo musique to bana na poto to bana bakasangu kombola ndara Congo musique boko suka ouais te Congo musique mais yebite musique tout ba beta na Afrique et uta na Congo après ke ili suli banda ya on a bi Congo musique donc biso ne international nde aiza wawa ba imitaka na ko bina na mabanga ba balanda tina mabanga bato ba libanda bato tozo landa wana donc orni malo sa musique te po na kaka poto sa musique po ba fanatique bana Brazza ba fanatique bana Beni ba fanatique bana ba Congo lufu pezali Angola ali donc ça la musique on a ba ino toza fabrication locale te toza kwa coltan toza kwa diamant il faut guerre dans est donc c'est un peu ça structure ya mouvement lignée ba règlement marambo to botambola ndeni aiza siège o bato so balingi ba kuta bino bando kuta minoka awato eza momentanément en attendant tondeni non toza awa soki en attendant soki après siège komona na mususu après mambona mais na minute so to na yolo médical to répéter na yolo médical chaque mardi na jeudi to banda de 8h à 17h donc net le londo landi biso toza na répétition bato to ba hôtel biso partout dans le monde donc bakoki ko zo numéro eza wana affiché bako benga Matika Songazana to répéter à chaque mardi na jeudi mamutu le bien awa donc mamu tout c'est bon est-ce que je essende nini bo beti le roté bo yebani penanoté bo sali pena mamba minente mais bon instrument ya na bi fabrication locale na fabrication internationale les autres ça mamba coltan na diamant faut guerre matos te okuto on écoute za muki loko ya te ya na bi jeudi prochain to msa ba plan ali mais mingi ba mambo musique ya ba matosité mingi musique auto ça compagnie na yango yango nde mama na papa ni malu na effort na e na batu no ba soutenir biso le roi ba junior Mabilu ba Timothée Mobimba ba Stone Mobi ba et puis na prêtre mo ba chef so maboko les big boss Aaron Ilunga les managers il aza chapiteau aza au-delà donc José Bongolo azawana Arisi Kalonja azawana toza na bateau pena ba soutenir biso yango moni to na matosi des pères na lobi yango pena bien na TV to na matosi des pères na lo SCP mususu oh eza musique autant le kotara e bomba na musique eza da na bandeli boda biso to toloki mamba mbao ngamona arabien mbao rien papa on atra fonction 1,5 million. Merci à toi Junior Diasso, mon ami Delina, de longtemps et puis assistance à FM aussi mon ami Binotu, na petit Bino Bambo te place Bozali. Projet, moi programme, il y a ma solo avant to Kabwana to Zoa, on a l'accès Bino Siko et Toko.
et puis na l'axe bino ndeni ba oyemba na instrument programme ya mouvement zande leader na bino yakan leader na bino zo banga te corona don to le anabi net na ninga fote Matika Songo na ninga fote net pena orni malu yaza kwa mba olia déjà aza soda pena ya Mobutu sika mtapoto simba te na kinye yaza mtapoto ta mtu Congo ya Afrique ya monde entier afanda kuna avant abota mawat afanda kuna eza promte ana résidence afanda kuna na mama Yolande bara mama na mama Yolande kuna na bana musique na aza déjà na bateau au sala ba système netini et bien on te bon peut-être n'habite système nini musique to beta laldo nini wana yango to important na yango tina loba to na mama musique te na tunika te OK na mabenga na mama musique l'idée ataka Matika Songo tozane awawa nazolo baka mama musique to ke musique et puis na ngana za cirque to longa parce que na ba chanteur pe bazawa ba yemba bien le roi ba Roussel baza ba ya bazawa donc toujours ça musique mingi toujours répéter chaque mardi na jeudi tout ça un soutien et ça tenait ton instrument oui bonga c'est bien mba bolekat et bon conseil idée na mna la et bon conseil tout ça bateau tout bana pour ça soutenir mouvement na l'art na conseil na idée na stratégie na robaksa suba mato peut-être senga que podium meilleur peut-être pour toi la puissance donc on appelle si congotisme mobimba ADT en action ya maman Denise na pesi maman na biso mbote maman Denise na oazo sala pona orchestre na biso na pesi maman Denise Tshisekedi wana za maman ya mokonzi ya Congo na biso nyonso yo donc on appelle si profiter na pesi la mère des opprimés maman Olive Lembe Kabila maman Denise nde makambu tozo pesa ba merci na wazo sala pona Congo na biso ADT en action donc j'ai bongo mambuto ya bien mingi musique bayoka na yemba bayoka eto on eza mamba déplique alo ba musique yo komo za solo na Congo musique c'est pour komo lo ba mingi musique na ebité ba chanteur baza ba chanteur bazali OK ba ya mom to banana na yaka Zela te bobeta te bobeta na bango boni papa ouais chief pepele ya trop elengi ya trop na ba fan na biso na bato bata la biso depuis ba Amérique Riffet boss prêtre moko ba Alphonse Chodi merci d'abord na leader na ngamoko présence na ngai yango taki artiste na yo na obunda wana taki soldat banda loti lobby ona nenga kidia ba ona nenga ni nyoso kitoko donc ça veut dire que elala te jamais lala ezalaka ya hotel madon tout ça wana chief OK bandeko ba otalo siko na leader na yo un mot na par rapport à bateau ba croire te bateau pe ba moni me bandima kité bandima na mon numéro de téléphone ouais na ba onyos to bazotala biso ba fan na biso ba chief nyonso baza na ba palais baza wapi par-ci par-là nayebi ke bozomona marambo neti mais oza assurer que non to assurer bino marambo bieza pas orni malu orchestre eza ko évoluer kitoko musique ya bien marambo nyonso ya bien donc Congo musique to sala makambo oyo ke non ba fan na biso ba sepela ba à l'aise avec votre chanteur nazawana moi acapella ba betate ouais, interprétation, interpréter le rôle. Menazolela yo ni maluya nazolela bolingo ya ni maluye betinga fimbwe nazokoka te ko savourer nga ye Alphonse Chudi ozawa pe mama ye nga ye oh patience et Boukara. Merci Disa Match. Ouais, monsieur Saza. Ouais, Kimia vraiment donc ouais donc bambote on a leader na ngai Orni Malou donc on appelle ce bambota trop na mère na biso donc minga olobezate au pito bakunga chanteur de charme donc tout ça on a tout défendre la couleur ya leader na biso Orni Malou minga olobezate
bambote na petit na Max Makaka na ndenge à Londres na yoyebi nde tosololaki eke kaka bongo mingi oloba eza te mwa ncwaka yoyebi ka esalaka bien. Nasengaki fleur rose opesi couronne bembe anga nasala nini oni malu na motema nanga chéri odeménage vraiment olaki te ovipare pourquoi yo botimaki ya ebende oamborome motema yo paralize nga sentima nga nalingaki yo pourquoi yo niokolinga awa sala eloko ya mouvement mosusu ya bino te donc ya BCBG ya wenge ya nini tu mais ou vocal kaka ouais esengo etonakanga motema kajude koloro komisangaki zenge soki osimbinga nalengaka netini na ye mokongo na ye ekoma dembo yo ngai nadembelaka libumu na ye soki nalaleli yango bandoto pepe kajude kolo. Merci Moussoaza. C'est bon hein. Et toi yara bandeko baotalao yaka nobo bandeko baotalao ocha muno rebele Kinshasa emelaka bato koloba eza mabete mais mosala nde bato bamona pe wana tokende na instrument sikono a cappella. Merci papa Abana. Nazo segame nazo kamwa bana Londres oni malu oui nazo muluba makambo yo bazo zongo lokola Lipton yango oni malu asa Lipton te ke ochena tasse bimisi rouge ozio bae ye pena zali sinda ya bulukutu ezo senga makala poetoka de charge jogo soki achebi batu bagangaka nini bongo soki aratebi batu bazongisaka nini papa nano akufi te tala balingi bateka lupangu etoko asili te bolingi botika animation se prison ezalaka wapi sale ezalaka wapi mbaso euta wapi sakalaka euta wapi basi babotaka wapi yesu abima wapi elenge ezalaka wapi. Merci okomi olingisanga yo mwandambu mena okoka mwandambu kwa donc mwandambu kwa bandeko baotala siko mwa dédicace pona za mana yoka osiko na micro pona yoko kala mingi te donc yo mo faut sepelisa batutu baotala biso ouais bon ndeka ezalaka mwa mafuta mwa pilipili mwa mungwa bato bozolanda direct akuna biso ga ya rien que boulot tozaka baumba musala bolanda te mwa boye mais biso bena toliaka boulot ndenge tozawa tolie na biso te toyeka nde tolia musala ton tozonga pale nde todami bambote trop et pas venir na Stone Mubi na bosanité yemoko leader mamola bambote bena trop pena mingi vraiment donc et doser na boulot kaka na bike bolinga biso Keba Botola chef place. Bon, on va finir. Alors bandeko maintenant là, je vais vous laisser écouter de la bonne musique. Boyoka Binomoko. Nzembola encore 1 minute. Maintenant on s'appelle vraiment nano. Etoko, tombo beta nzembo basi ça pour beti etoko. Toyoka biso na bino quoi. On va finir bandeko baota la biso programme Marambutu, leader vient quand Azana Nkuna na ba confinement où ezalaki oyo l'équipe a pandémie maintenant là na bike makambo zongi mondambu quoi programme et puis mon numéro de téléphone tokabwa. Na pesi merci na mouvement na biso nyonso mobimba orchestre mobimba Congo musique na batunanga esima ba chef na bazana Soweto azawana Star Podium azawana Lumumba zawana Basman zawana toza batu tutozawa donc mingi merci na bango kibana nzonzinga lelisa batu msusu yo moni mutaye nzonzinga toli na sima na makasi quoi na sima mkongo même hôtel ya tutala liboso. Merci Matika Songo merci donc na pesi leader na ngambo te sika ali bato tu bana posa bazwa biso
bako contacter biso na plus 243 code Mboka. Il y a Willy Moucheni, code universel. Code Mboka Aaron. C'est son anniversaire aussi, hein. Bon anniversaire à Willy Moucheni, code mondial. Ya Willy, code mondial. Donc, bateau tout bas biso. Bateau tout bas biso. Donc, coach Nixon, plus 243 code Mboka 85 00 72 516. Plus 243 85 00 72 516. Na pesi merci. Na bateau tout bas la biso. Petit nanga JB, bateau tout bas lingangai. Sans oublier Aaron Ilunga le manager. Merci papa na ozo sala pona mwana yo. Na pesi ya inombote, na pesi batu to mbote baola nanga José Bongolo. Stone Mubi, vient nanga Didas, Congotisme. ADT ya Mama Denise, Timothée Mobimba. Na pesi mbote nanga na le Big Boss. Nzete ambila lo mama mutatika mpiaka na défaut pas comme les autres. Na pesi mbote nanga isusu na ML. Donc azotala ngai na pesi bango tumbote. PDG Barta Batomina, Grand Liboulou, coach Nixon yo, merci papa. PDG Barta Batomina, Aridi Kaumbu ndu Fac Fondation, na pesi batutumbote. Et puis merci na Matika Songonda yo yamba biso. Donc et c'est bien Congo musique ya Orni Malou représenté par coach Nixon na minute boss nanga royal le mois prochain à partir du 25 à Ozadjan à Kinshasa. Donc tant wakoya nde batu ba comprendre niveau ni tokende. Mais mingi musique na kata Congo, musique est important. Donc merci musique et Tobeta Congo musique. Merci na mon vieux choisi Matata, je te salue et puis sans oublier la belle dame depuis France, babi comme les France au Kadja. France au Kadja. En tout cas, vous s'abonner à site na gabonaise mo boye bien. Yaza gabonaise quoi. Venanga choisi Matata ya Willy Moucheni bino nyonso Agbada génération U Arena. Je vous salue. Bino nyonso bolinga Matkas bye bye. Natiki bino sko bozo moi mini concert. On a bien en répétition te quoi bozo moi mini concert mon robot et ça la bino bien et ça la bino bien pour bozo peu de temps ya ko se détendre. Bye bye à la prochaine numéro.
Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya. Ngouya.
Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Hein? Aïe. Mama,